Bien-aimé, Soko, tombe la main droite, s'il vous plaît. Et l'on a papa nanga, basai nanzambe, sotoko célébrer. Namunoko nyonso, kotato la Yesu Masia Nazareth, le seul et l'unique grand vainqueur à Golgotha. Ozana bolamu asala yo, Soko lobi, esiko zolingo koma, nano komite ozolela, na rappelo que siko komi ezape siko zalaki te lobi. Soki olobi osaka ke sika wana na ko rappeler yo, soki ezana batu basali yo mabe, mais il y a un Dieu qui a renouvelé sa bonté ce matin pour toi. Na rappelo osana bolamu nzambe. De folobi nzambe asali loko te, mais na biso bana oyo linga mingi, mama na yo papa, mobali to mwasi. Oyo lengelaka mingi, mais na se ya sommeil obosanaki ke ozalaka na ye. Tu as même oublié tout ce que tu as comme possession, tu as comme fortune. Obosana nyonso na se ya pongi. Et l'Éternel Dieu ce matin a renouvelé sa bonté en toi. Raison pour laquelle osana bolamu nzambe. Soki bandima banzamba mai, banzamba mafuta, banzamba bikeko, banzamba basinga. Nalingi ce soir yo o célébrer. O loba na langue nyonso. Bible lobi, toutes les langues confessent que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. C'est lui qui prend l'homme de la poussière à l'élévation. Il mérite l'honneur, la puissance et la gloire dans le siècle des siècles. Au nom de Jésus de Nazareth, célébrez celui qui est digne d'être élevé ce soir. Celui qui mérite nos acclamations, celui qui mérite tout. Il est digne. Celle qui a vaincu, il a accepté de prendre notre place sur la croix de Golgotha. Il a accepté d'être crucifié. Mon côté à soldat. Mon côté à ma pingana lona ba beta na ba soldat. Oh, mon colonne après to ba boakela esoi à l'obé l'autre côté. Nzamba boy to kozo bien mo ko célébrer s'il vous plaît. Mon ko sanga malobate après ça yo loko za de loko zo na paranza. O komi le lopo nzamba zalaki. Célébrez bien aimé. L'on a informé et arrosé dans la chose nouvelle ce soir. Alléluia. Osana nyonga nzambe zonsele masana machine à foufou. Si yo azwa yo yaya na quartier à Souka. Si yo azwa yo na se yaya. Si yo azwa yo il est très tamusufu yaya. Mais il t'a valorisé. Regarde ce soir tu mérites l'honneur. Regarde ce jour tu mérites des valeurs. C'est parce qu'il y a un Dieu. Il y a mis place à soi yo. Quand t'as là où le comité t'as les sika soi yo. Écoute vélo. Écoute vélo. Verset 35, verset 39 et Marc chapitre 5 Marc chapitre 5 verset 21 qui est verset 42 Hébreux chapitre 10 verset 35 verset 32 Hébreux chapitre 10 verset 35 à 39. Hébreux chapitre 10, verset 35. Il y a une force. Il y a récite dans ma terre. Nyonso yoyoka. Et pas Moussa na nzambe nyonso tamsosa auza mwana. Ya tata songolo na église songolo. Papa te ayo sango malamu na bilaka wana pe liloba wana kokisa mate. Ce soir, na lina yebisa yo frères et sœurs. Et pendant que vous êtes à côté de moi, s'il vous plaît, même mes bien-aimés qui sont aux environs, aux environs, télémi, na ina rappelé yon de konanga, oyoka liloba nzam,
Mais ce soir, la 10e édition, on a rappelé la manière dont le Seigneur a commencé avec moi la première édition. Oyoka ba matéa, ezala malam, ozo enseignement ya matéa ndenge na ndenge. Mais il y avait une chose. Oye manka yo, oye sala ke, oye ba sala nzamba sacrifice ba sala et c'est réalisé na kati ya fina. Otom supotika osambela. Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur a voulu que on soit connaissance na yango pour que ko salo bola. Abani koloba na Hébreux chapitre 10 verset 35. Ko abandonner tes assurance na yo oyo wapi à laquelle est attachée une grande rémunération. Oyo ekangami na lifuti ya munene. Donc ça dit lorsque l'assurance est abandonnée, bien aimé, rémunération est aux. Parce qu'il a dit n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Na sepela isa mutu moko batamukilio yo basa la rémunération malonga te onto za na barrière. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le rémunérateur. Ah, je vais dire à quelqu'un, je vais rappeler à quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'appelle le rémunérateur. Raison pour laquelle il a dit dans Hébreux chapitre 12, bien aimé dans le Seigneur, dans verset 2, ayant regard sur Jésus, alors oui, ayant regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il a dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de lui, premièrement, croient qu'il existe. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Le lot en foot à bateau va assurer. Le lot en foot à kaba au baza à. S'il vous plaît, on acclame le Seigneur. Le lot en foot à assurer. Sans assurer, te va foot au te. Sauter te beke tout dans l'assonance. Bah, il y a des choses à assurer te. Sans eu problème et sous qu'il a eu au moko, sonance et taliété. Je dis un grand merci à mon Dieu, le Dieu de mon père, Dokuta Miguel Yessi, le Dieu de mon père. Moi, nazala na tatate, moi na sambela nzamba tata na ye. Isaac a sambela nzamba Abraham. Jacob a ye a sambeli nzambe ya Isaac. Pe a sambeli nzambe ya Abraham. Ce soir, je dis un grand merci. Na nzambe ya Aidi Nabala. Nzambe ya Koko na Kelani Mpata. Nzambe ya Assemblée de Dieu. Oya Nzamba Tata Nanga Dokuta Miguel Yessi. Le loi comme Nzambe Nanga. Je dis un grand merci à ce Dieu-là. Un grand merci à mon père spirituel et révérend Dokuta Miguel Yessi. Merci au pasteur Louis qui m'a encadré sous les pieds de mon père. Et merci à pasteur Alain qui est le responsable de notre église. Mère aujourd'hui, les bons samaritains, les révérends. Alekoum, un grand merci à toi. Et un grand merci na bureau de l'Assemblée de Dieu. Merci à l'autorité et à la police. Là, je vois Papa Israël Kantou, responsable de la police provinciale de Pesbiso na Iglesia. Merci à Papa Général Bianchou, responsable numéro 1 de la police scientifique et à RDC. Un grand merci à vous. Et un grand merci à toutes les délégations. À toutes les délégations, je ne saurais pas citer toutes les délégations aujourd'hui, toutes les délégations nous ont cité. Je remercie Bino, la CFC Nyonso, Angola, Afrique du Sud, partout, France, Allemagne, Belgique, Angleterre, États-Unis, Bino Nyonso, Brazzaville, toutes les églises CFC ici présentes, dont on a besoin de la télévision, responsable, on a merci. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Papa, un grand merci. Papa Ndombe, un grand merci à vous. Papa Toko. José dit merci pour la fidélité. José dit toi, donc tous les serviteurs de Dieu, à l'exception des personnes, si on a continué à citer, nous avons l'ingabino, nous avons Samuel comme il balait, tant que ça la moins passe. Mais le rôle à moi, on a bino, pour n'a pas yaya, le rôle à l'eki nabino, pour n'a pas baninga, le rôle à moninga nabino. Bino Nyonso na pesi bino merci. Tous les hommes de Dieu au de ce côté ici. Bino Nyonso na pesi bino merci Penza pour notre présence na bino. Merci aussi na artistes et comédiens Nyonso au soutenir na musala ol na banos na bino gratuitement et volontairement. Bino Nyonso, tous les artistes na pesi bino merci en général et en particulier à tous les artistes il y a Changu aussi bien Njili Nzamba Kanzabino pour ma main d'accompagnement, pour manifester, pour tchaki, na musala oil.
Pe na pesi merci na ba chrétien nyonso. Ya ba église sœur o boza awa, olinga passer de la foi ba parcelle voisine, bande boza de l'autre côté partout, na pesi bino merci. Et na pesi merci. Na ba o nzamba pesa ngana sala mobate limpate partout à travers le monde. Ma grande famille, Libota Munene, Bana CFC, Bana de la foi TV, Association de la foi en Christ. Nalingi bino mingi, Bana nga CFC, Bana nga les bons samaritains, nalingi bino mingi. Nabunda bitumba na bino, Nzambe nanga Yesu Masiya Nazareth, Nzamba batata nanga, apambola bino na mabota na bino, apambola bino nyonso boza awa na ba o boza CFC, soyez bénis. Au nom puissant de Mwana Mayela lobaka lokola, que les œuvres de Jésus-Christ Nazareth sur la croix t'imposent à la réussite. Qu'ils veulent ou pas, les œuvres de Jésus-Christ Nazareth t'imposent à la réussite. Voilà son dimanche bête la colo mambo. Merci beaucoup. Merci. Na bande kwa Frisel. Zama pambo la bande kwa Frisel oza na biso ta nyonso. Merci. Na bande kwa Gou champion Maman Esther Kamba. Maman na biso CFC France. Bino boza ba responsable. Ya société Mouné na bonheur. Zama pambo la bino pour na accompagnement na bino. Un grand merci na Bra Congo. Zama pambo la bino ba chef nyonso ya Bra Congo na ba responsable boza awa. Merci Nabino. Et na pesi un grand merci. Mes bien-aimés dans le Seigneur, son asali en côté, atanzamba olingangate. Parce que c'était pas facile. Si on n'avait pas la foi, on n'allait pas réaliser ces genres de choses. J'ai eu la solution 7 jours avant. Un certain vendredi pour que matériel et à samedi. Ce qui est hier, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pasteur Bondo. Révérend Pasteur Bondo, on peut acclamer le Seigneur pour naïe. Zamba Bombaye, Zamba Bate la Pasteur Bondo, Papa Roy Bondo, un grand merci. Partout où vous êtes maintenant là, que le Seigneur vous garde, le Seigneur vous protège, parce que vous êtes une bénédiction pour l'Église corps du Christ. C'est parce que vous avez dit un mot pour conclure. Un grand merci à DG, Zamba Pambo, la présidente DG Aristote. Nzouzi, un grand merci à toi. Merci na manager événement ya Majabu toujours. Nzamba Pambola Papa Armel Matadi, c'est un pasteur. Merci à vous aussi. Et un grand merci, je dis, un grand merci aussi, un grand merci. Parce que Moutaza na bureau, vous avez bien, mais Moutaza na terrain, vous avez bientôt là. Merci Naya Jos. Je te suis infiniment reconnaissant, je le dis devant Dieu et devant ces grands peuples, y compris mes papas, mes pères qui sont là. De tout mon cœur, merci pour tout ce que tu as fait avec ton équipe. Il y a chose, un grand merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à Ingénieur Papi. En général, événement. Que le Seigneur vous bénisse. Vous marquez parce que vous avez fait un grand travail pour que la gloire soit rendue à notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci à vous. Sikaye Soumassia Nazareth à Pambola. Est-ce que tu as pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Tata na ina loba na par na yo na telemi lokola esale ya pamba na loba zala na ngana introduction matéa on a message nazo pesa avant cette introduction nzamba pomo yo zala na biso ndemo bandaki continuer na biso avec peu de temps etikali pour ta gloire. J'ai ainsi prié à son nom, dont tu as dit tout ce que je demanderai à ton nom, tu le feras. J'ai ainsi demandé à ton seul nom, Jésus-Christ Nazareth, Seigneur et Sauveur, Penakondi Matolobi. Amen. Bien-aimé, nous avons matin, 10 ans, depuis qu'on a commencé en 2014. Tu as dit à cause de la foi, en 2014. Je vais parler de mon parcours ce soir, où plusieurs personnes vont se retrouver dans le parcours, le Kolanga. Pena bandeko msuba leka na kati ya Biblia. Nalinga na adresser un message
à tous les hommes de Dieu, en commençant d'abord par la commune d'Enjil, c'est de la commune d'Enjil. Papa nanga mikolo, yaya, toko toza génération moko, beaucoup plus aussi, autant musu na skoza la paix yaya tant musu na musala nza. 10 ans aujourd'hui, c'était pas facile. Il y a de ceux-là qui nous ont accompagnés dans Ebandeli. Mais tant musu na katikati, bakoye ko lemba biso, bakoye ko abandonner pe biso pour na raison musu to koye ko yebate. Lelo 10 ans. Na pusani liboso ya basali na nzambe ko banda ya njili. Ya Changu, ya ville ya Kinshasa, ya RDC, pe ya partout à travers le monde oyo mosala nzambe ko zwa occasion tant mususu ya kolandanga to oyebinga. Depuis 2014, c'est vrai que 2 ans tout ça l'a quitté pour la Covid. Et maintenant là en 2025 on célébrer 10 ans au Toyena. So na salis nous salote na ozana fardo mo kati nanga. Na linga ina senga na basai na nzambe nyonso. So ki tamu mususu na sala mabe moko na yebite. Oyo tamu mususu ezaki libaku pona yo papa yaya muninga toleki na musala na nzambe. Na pusani ce soir na lobi na batata nyonso ya Changu ya njili ya Changu ya Kinshasa ya Congo pe ya libanda ya mboka nyonso soki nga mwana leki muninga to pe yaya soki na betsaki o libaku atana yebi te vomena ndima tore kotonga que nandi ma réseau vous détruire. Na sengi bino pardon. Pardon. Pardon, pensa pardon. Na compte il y a humilité, mais na compte il y a se prosterner te pe ya ko adorer te. Na compte il y a humilité. Na kiti mabolongo na se. Moi de mon côté, na limbisa nyonso asalanga mabe, ta moko azangita loba mabe ponanga. Na limbisa. Et puis na limbisi publiquement devant Dieu, devant batata, puis devant l'église. Na kiti, na ko se prosterner te, na ko adorer te, mais na humilité. Na kiti mabolongo na sena loba na bino pardon. Soy na saki o mabe ata na yebite limbisanga. Ata ba oboza awate. Soto kome masangwe pa ba obaza awate ta mususu. Ba yinanga na yebelo te. Tope na yebi. Tope na salaka mabe to na salate pardon. Na suki wana te na sengi pardon tous les chrétiens. Ya monde entier ko bana na Congo Kinshasa. Na njili na Changu. Je connais terre na ba église. Si Fono le papa, c'est papa Rémi, c'est un papa qui m'aime aussi. Na tient l'église na ye. Tant na lobi bato nyonso baloba mabe pona nga nzambe asala bango justice. Papa Rémi dit qu'un papa n'a pas cet exemple pas c'est un papa qui m'aime beaucoup. Ayebisaki l'église na ye tant nazote l'église elekita mulai. Oyo nyonso baloba mabe pona de la foi azamwana akutani na suka kilta senga pardon. J'ai vu des gens au bazana 4 églises. Bapusanaki balobi nga na loba mabe pona yo nga na loba bakoye ko sila nyonso tout. Donc ce qui veut dire so papa Rémi azaki na mutema ya botata pour la protection bana na ye. Ce qui veut dire dans les autres églises ils appellent ba autant musuba loba mabe pona nga na yebe loko te na zaka na Yesu Masia Nazareth. Soki obozana ba église nyonso ti partout à travers le monde. Ngai na beta bino libakwa tana likamuna yebite.
nasengi bino pardon. Ata nayebi te nazokisa motema no. Oza frère, oza sœur, oza papa, oza maman, oza ndeko. Na 10e année oyo na kiti limbisanga pardon. Atoza mwana CFC son abetsa libaku limbisanga. Son asali musala malamu ko banda na ndako tata nanga tonto banda na 2014. Si tata nanga dokuta pesa nga nzela na continuer musala. Na kende ko planter église na 2016. So ina sala ki malamu ba cause de la foi pendant 10 ans oyo nzamba kanisa nga. A permettre na banda musala mususika na mona lokwa na sale lote. Namuna lokwa na sali na loko te. Na ina banda saison ya sika. Na ina zana likamwa mutu te. Mutu pas zana likamwa ngate. On a sengi église corps du Christ. Partout à travers le monde sona beti saki libaku bolimbi sanga. Lelo na makambo ba poison oil. Lelo sona kufi na okende wapi. Na ba réalité tozo vivre to okende wapi. Et on a sengi pardon penza. Pardon. Parce que l'eau l'année les quignos. On peut tout amasser. Au cause de la célèbre. Mais ce qu'on a dit l'eau là. On s'en va feloter. Bon limbi sang encore une fois. Na bonne l'église. Soko kanga miso sambela. Kolobana nzambe sona salili malamu ata amu moko ebika. Ata mutu mona bolamu na nzela ministère depuis tata pesa na nzela. En 2014 jusqu'à 10e édition. So na zaki pe ata mwa lipamboli muke pona mutu moko. Sambela pona ngaloba na nzambe. Na banda musala ya sika. Gloire à 10 ans oyazwa abana na ngaloba na sale logote. O sambeli pona nga na komba Yesu Masia Nazareth. Na kombo Yesu Masia Nazareth. Waza mokonzi pe mobikisi na biso. Nde nasengaki pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Pe nalimbisaki de tout mon cœur et de toute mon âme. Na kombo Yesu Masia Nazareth na kondima tolobi. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nalingi na kabola mama na likambo. Na poko na lelo weza histoire to pesa parcours ya utambula na nzambe bolibi sanga tamsulo sunga biso pa votre prise de vie na zolo bela sous thème ya grand thème auto zolo bela à cause de la foi weza li mon parcours. Le Dieu de mon parcours. Le Dieu de mon parcours est celui Le Dieu de mon parcours est celui de la femme en matière et celui de la femme en matière première. Vous avez compliqué au moins mais nous avons ça. Le Dieu de mon parcours, virgule, est celui de la femme en matière première. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons enseigné, mais nous avons parcours c'est un trajet ou un chemin au Moutazo Sal. Il y a un parcours.
Femme oyebi mwasi, matière première. Et ça, et l'eau qui permettre mutu akwa ko transformer en eau. Matière première, bah utiliser en eau bon côté. Il faut aller dans la transformation. Mais on remarque dans le Dieu de mon parcours est celui de la femme en matière première. Il y a moi Simoko, il y a pas de matière première, mais une femme en matière première. Matière première, et ça produit où elle est dans la transformation. Mais bien aimé dans le Seigneur, et si quand Totangi, dans Hébreux chapitre 10, dans verset 35, merci Sœur Major Kozonga, Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Or, l'assurance est un domaine, il y a foi. Sauf que dans Hébreux chapitre 11, au bandit, dans le premier verset jusqu'au deuxième, Bible lobby boy. Or, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Pas seulement une assurance, mais une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on dit, Eza Elikia, Oyo Sanango, il y a un loco, Oyo Sokanisa Kozwa, paix au bandit qu'on la démonstration. Au bandit qu'on vivre le col et si au Sana Yango. Et loco c'est pris si la Bible lobby, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bato balekana na makamwa minene tomona. Oyo sala qui force na bango. Et sala qui kaka fi de priorité. Oyo sala qui force na bango. Et sala qui bataille ba retraite té. Oyo sala qui force na bango. Et sala qui ba ngomba té. Oyo sala qui force na bango. Et sala qui ba sacrifice kaka té. Mais la Bible dit pour l'avoir possédé, posséder quoi? Posséder la foi. C'est alors n'est besoin un témoignage qui n'était pas comme d'autres témoignages, mais c'était des témoignages favorables. Donc c'est-à-dire témoignage yamalam. Yamana Otsoloba on a début. Frères et sœurs, papa, maman, les gens ont échoué, même des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, si le ministère n'avance pas, c'est pas que vous avez. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Combien vous avez la crainte ensemble? Combien vous avez des principes ensemble? Combien vous avez évité certaines choses? Vous avez dit humiliation, vous avez dit condamnation, vous avez dit montage, vous avez dit combat. Vous avez dit à cause de la fidélité. Mais vous avez dit la moussalango. Oyo bana ezo kende loko lezo kendete ezo simba loko lezo simbate tant sous lelo église pe ko sala bambule belé yaya ba papa nanga église comme peut-être loko la arche de l'alliance lelo awa lobi kunezo tambola ndenge Israël bande ko tamus mais osamo sala nzamba mabete tant sozo tuna nzamba lobi mais nzambe ba o ba saleli yo ba komi stable ba saleli yo ndenge ni. Tant mon soeur Rosa, mon frère Rosa, aujourd'hui tout le monde ninga to tangana bango classe moko. Nana sala qui plus intelligente que bango. Tant mon frère Rosa, moi j'étais très sage que bandeko wana to tangana bango. Mais le lot so kutena bango na vie. On se mon vie na bango ezo ko avancer. Mais yo ezo tika la kaka sur place. Tant mon ozo reculer d'avance. Ozo se reculer d'avance. Surtout na mutuna tozo formation place moko to yeko la place moko mais bango ba sali nini po ba koma na niveau o ba komi o réaliser peu que bien aimé tam si osa osa païente osa mwana na nzam mais tu réalises dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission, dans des sacrifices, mais les choses n'évoluent pas. Au côté de la retraite au salignons mais il n'y a rien. Si Nzamba Zoloba doit abandonner notre assurance. L'assurance c'est quoi? L'assurance fait partie de la foi. La foi c'est une ferme assurance. Bien aimé, pendant que vous abandonnez foi, vous avez une vie de prière à Pam. Il y a pas que Nzamba vous répondre à prière. Qu'est-ce dans Matthieu chapitre 21, verset 21-22. Bible lobi boye.
tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, ce qui veut dire, Bible lobi balongolaka te liloba na ye, pe babakisaka te. Soki olongoli foi, osambeli kaka pamba, okotikalaka kozwa te. Atosali jeune, atokeba ngomba, atopasoli nzoto na yo lokola sacrifice. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, yeba que le sambo na yo ekotikala jamais kozwa réponse et pas inanza. C'est ça qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui. Nzamba sala kate. Raison pour laquelle le Seigneur a voulu que Osala awa ce soir, pendant ces 2 jours, pour que lokola benga mosali na ye, il a donné à votre fils un message sur la foi, qui est le socle, qui est la base et qui est un fondement. Il y a fait des prières pour que prière na yo ezala makasi yaya. Okotonga ndako kitoko soki fondement eza malamu te. Bible lobi ndako wana so ezumu pepe ekwe. Or fondement il y a prière, c'est la foi. Alors tu abandonner foi te parce que na kati foi wana eza attaché une grande rémunération. Une grande rémunération. Le foot ya munene. Si tu veux que l'Éternel te paye, si tu veux que l'Éternel puisse te rémunérer de la manière où il n'a jamais rémunéré les autres qui n'ont pas la foi, toi de ton côté tu dois avoir la foi. Et c'est la foi à Moukete. Parce que sur le foi à Moukete, le qu'on a Luc. Alors si vous aviez de la foi comme un grand et de Sénévé, vous direz cette montagne, déplace-toi de là et va te jeter dans la mer. Il vous obéirait. Non. Foi à Moukete. Amemi yango poto comprendre yango. Aken yango na Moukana na Matthieu chapitre 13 verset 31 à 32. Bible lobi a proposé bayekoli une autre parabole. Alobi na parabole wana mususu alobi un semeur abimi pour semer. Tango komi comme on semer azalaki na semence. O ezalaki créé à Sénévé. Alobi eza la plus petite de toutes les semences. Mais tango ekolaka ekomaka nzete munene o bandeke bayaka kofanda likolo. Par là alinaka bisabiso que foi na biso esuka te lokola gré ya Sénévé. Ndenge Luc aso ebisa biso. Po soki oza na foi ya muke, okosala ba grande chose te. Soki oza na foi ya muke, oza na assurance te. Mutu aza na assurance ya tout risque. Bien aimé, ata mutuka na ye par hasard et tout mutu. Par hasard, aza na komi tukisa mata kozwa premier soin. Et le reste ekotikala ya assurance. Société n'a pas assurance, pas qu'on soit responsabilité à nous. Donc quelqu'un qui est assuré à Jésus-Christ de Nazareth, il est à côté de la cause en charge à ta moukolomoko te. Parce que le rémunérateur est là dans ma zulikam. A poussa ne pas alobi mon assureur. Tala n'a pas problème à ma bota. Mon assureur n'a pas problème à santé. Mon assureur n'a pas assurance, il y a tout risque et à vie. N'a pas assurance oyo et bunda na pauvreté. N'a pas assurance oyo et bunda na maladie. N'a pas assurance oyo et bunda na barefi. Yamwana tango na moni refi so telema. Na moni pauvreté so telema. Na eko réclamer pas na yo. Toi qui es mon assureur. Et cet assureur s'appelle aussi le rémunérateur. Il n'est pas seulement un assureur, seulement qu'un zappé rémunérateur. Ce qui oye, à côté de nos problèmes, nous avons ça. Laissez-moi au foot. Il y a un avancement. Si on va quitter dans verset, on va quitter comme dans verset 39. Comme dans verset 39, dans verset 38 à l'objet. Mouton à l'objet, juste à vivre. Nous juste dans verset 39, 38. Juste à vivre dans la foi. Ceux qui a se retiré, Bible lobi am ya nzambe et qu'on soit plaisir. On dit qu'on se retire, qu'on soit condimate, qu'on réussit. Otala ba réalité. Na ina yebisa yo que ba réalité ozotala ya mwana nde ezokanga yo po nzambe am na ye ezwa plaisir te. Tanga ngobia na Hébreux chapitre 10 verset 38. Juste à vivre par la foi. Si il se retire dans le domaine de la foi, atikali na domaine de prière, à se retirer na foi, atikali na domaine de la retraite, atikali na domaine de sacrifice, Bible
Bible lobi l'âme de l'Éternel et qu'on soit plaisir na ye te. Yango alobi na Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, il était possible de lui être agréable. Ce qui est agréable, c'est que comme semble na ba retraite na yo. Nzamba oyo kayo makele le désagréable. Mutu asambela mingi na mutu atanga Bible mingi. Oya lekeza oya tanga Bible mingi. Parce que oya tanga Bible a solo na nzambe na prière na ba référence ya liloba na nzambe. Akoyebisa ye tata il est écrit. Parce que nzambe azalaka sima ya losambo te pa kokisa. Mais azalaka sima ya maloba na ye po akokisa yango. Sikoyo mutu asambelaka mingi na mutu aza na foi. Nzambe répondaka mutu aza na foi koleka mutu asambelaka mingi. Parce que prière ya pamba kozanga foi. Et sa prière o nzamba yoka ate po ezalaka makelele. Yango alobi sans la foi il est impossible de lui être agréable. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Le Dieu de mon parcours est celui de la femme en matière première. Dans verset 39, il y a Hébreux chapitre 10. Alors nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Âme n'a pas souffrir parce qu'elle n'a pas la foi. Âme n'a pas torturer parce qu'elle n'a pas la foi. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Je parle aujourd'hui de mon parcours, le Dieu de mon parcours qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans mes milieux Koloba, le Dieu qui a marché avec moi depuis 2014, la première édition dans Fikine, dans Pavillon 19, dans Fikine, bien aimé, c'est lui le seul Dieu ou le même Dieu. Oh, à Tabolina femme, qui dans matière première. Matière première est ça. Et ça produit aussi la transformation. Quand on parle de la transformation, du coup, on voit une entreprise industrielle. Une entreprise industrielle n'est pas une entreprise commerciale. Non plus une entreprise de service. Une entreprise de service, ça ne va pas rendre au service. Aucun de quoi on va souhaiter transport, il y a communication. La banque, la société de service, à rendre au service, il y a foutu. La SNEL, la régie des eaux. Aucun de la société commerciale. Et ces sociétés où il y a 100 000 locaux. Ce sont des sociétés qui achètent des marchandises à l'état brut, en vue de les revendre à 100 000 pour Ateka. De la même manière à 100 000 Ateki. Mais nous avons ceux qui ont une entreprise commerciale, mais ils ont même vie dans le quartier 13. Pour ne pas coûter l'eau, ne pas coûter l'eau. Ne pas coûter l'eau, ne pas coûter l'eau. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu ne fonctionne pas comme une entreprise commerciale, non plus une entreprise de service, mais il fonctionne comme une entreprise industrielle. En matière première, à transformer en mots, après commercialiser. C'est-à-dire, nous avons à suyo sangitina, à bombolio, à commission. On me met les matières premières. Dans le parcours, dans la première édition, j'ai dit un grand merci encore dans ma job. Un grand merci aussi à Bras Congo qui nous a soutenus aussi plusieurs fois. Mais cette fois-ci, c'est ma job. Tout ça qui n'a pas podium, il y a ma baya Toloua qui n'a fiki dans pavillon 19. Ma baya est zoningana dans pavillon 19. Ma baya est zoningana. Bien aimé, on a traversé des moments très difficiles. Dans la société Brascol. Bien aimé, il y a une humiliation pour nous pour sponsoring. Pour sponsoriser l'activité. Il y a des gens même dans la société. Sponsoring une semaine avant l'activité. On a subi, bien aimé, des châtiments inexplicables. Il y a des gens qui nous ont humiliés. D'une manière ou d'une autre dans le parcours. Mais on avait gardé la foi. Toyebaika na Yesu Masia Nazareth. Soko tamboli na nzela. Na yemoko nzela. Aotambiso na nzela. Aokoto na destinée. Yango lelo to célébrer 10 ans. Ataba combat. Mais il est avec nous. Pour traverser la 4 antenne A. On a subi le châtiment la 4 antenne A. Et ça n'a pas tout basala bisopo et na 4 antenne A. Qui peut te donner la chance, Yakobima? Dans une humiliation dans 4 parcours. Comme on était avec ce Dieu-là que j'appelle le Dieu de mon parcours.
na kati ya trajet wana na trajectoire, j'étais avec Jésus-Christ de Nazareth, avec tant d'humiliation. Je n'ai pas cédé, je n'ai pas abandonné, j'étais resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. Ya kozana lokola nzambe ya parcours nanga, ya ngolo nazana sonité, ya koloba Yesu Masia Nazareth, c'est lui le Dieu de mon parcours. Bako ba humiliaki biso lelo baza wapi? Bako ba pesa biso chance te lelo baza wapi? Yaya, qu'on néglige moutouté. Ne néglige personne parce que tu ne sais pas par qui passera ta bénédiction. Moutou somona lelo tina te lobia koko manatina. Surtout sur à côté na usine à transformation. À côté na usine à Jésus-Christ Nazareth. À pesier fina et azala Seigneur et Sauveur. À cause de la kaka Seigneur te. Ma cause de la paix Sauveur na ye. À cause sauver ye na ba difficulté. Yango lelo na zondima. Yaya na zondima lelo. Lelo le 26 à lelo. Et c'est bel singa na motema. Bon nombre 26. Et ça composé de 2 chiffres. Chiffre 2 na chiffre 6. Chiffre 2 à chiffre à confirmation. 2 chiffres à confusion. Ça va confondre yo diplôme wana kozwa. Wana no kozwa diplôme wana. En confondre banguna wana. Mwana osa l'examen d'état. Ça va confondre banguna. Atangi na pasi. Mais akozwa diplôme ya pasi te. Atangi na pasi. Makosa pourcentage ya pasi te. Oya son di mesala melayo. Oya son di mesala melayo. Na sakoni likola ba parents obana ba otanga. 6e année na Congo za classe ya mbongo yaya. O soka silisi ba frete ba pesa makarote. Kaka ndenga zo banda lendi. Chiffre ezala chiffre ya précision. Zamba préciser na diplôme na ye. Yo son di mesala mela neve na yo. Yo son di mesala mela mwana kazi na yo. Yo son di mesala mela mwana na yo. Ensemble diplôme te, mais qu'on dit mana yo, et qu'on transforme ma yele na ye. Oya yiba kama yele, ako yiba ma yele oya yote. Ako tele maliboso surveillant, ako tele maliboso messieurs, ako maîtriser te. Nazo sakole sala melayo, soko zondi matama kelani pata. Zambe Edina Bala, Zambe à Jacques Vernon, qui est le Dieu de mon père de Kouta. C'est lui le Dieu de ma foi aujourd'hui. Chiffre 6, et ça chiffre visitation divine. Marie a été visitée dans 6e mois. Et ange a dit, ta parente Elisabeth, elle a déjà naissé il y a 6 mois. Dans un famoutumoko, nous avons visité dans Milulu. Ce qui va te témoigner dans Ernie Bunga Awa, tu vas témoigner dans l'opération de tout échange Awa. Nous avons visité le Sambonangeza, Zamba Batata, a visité le Lelo. Ce qui a été dans l'Omi, mais il y a là, Lelo. Parce que la femme en matière première, a fait un rendez-vous. Il y a plein de personnes au rendez-vous. Rendez-vous, ça qui a koya. Mais ça a kobika. Obika kaka Lelo sans rendez-vous. Donc si on est quatre dans Lelo sans rendez-vous, celui qui te passe un homme de foi. Autre c'est l'homme de la foi. Christ a dit où est votre foi? Abakisa a dit le genre de paix de foi. Et les disciples, lorsqu'ils ont compris, ont dit Seigneur, augmente-nous la foi. Le lot comme dit Manuel Mata. On peut abandonner silence. Il y a biso bazawapi. Ma pesa biso chance te bazawapi. Donc on a besoin de selon moi qui vient te chiter. Bible lobby. Dans Marc chapitre 5, dans verset 21. Luc a compris ma camusus. Mais Marc pas comprendre musus. Il y a un keba na muto zala na yo oyene prière. Ba ye ko liba otambola na Yesu Masia Nazareth pendant qu'azo réaliser l'exploit. Mais moko na moko azo comprendre pas au monde na ndenge na ye. To ko iko zala biso nyonso na ba mi place na mona batata. Yaya Yesu Masia Nazareth batu ba olande fula batu. Mwana ba papa lelo maman Judith yokanga maman. Maman nene yokanga ba psala nzambe ba kulutu ba papa bo yokanga. Je suis une génération ya koyebi sakabana parce que je suis fils auprès de mon père Dokuta Miguel Yesi. Ya koyebi sakaba jeune. Ezate so kangi 7 versets. Osambeli nanda kwa tata mtabongoli mutema mtamoni bitamu. Okomomona c'est comme si osali kola tata. Jeune keba, jeune serviteur keba.
Je suis une génération. Yakoyako se prosterner libosa batata. Moïse a kota kanate. Élie a si sa parcours yako matatika pouvoir à double portion et pas Élisée. Yokanga mwana, je suis fils auprès de mon père. Yokana fongolo mwa mke pona avancer moto ke chité. Moïse a moni kana mata mati. Zamba tunyo wana ni kana alodo moni maokota te. Josué a suivi relève. Dans Josué chapitre 1er, Bible dit après la mort de Moïse, l'Éternel appellera Josué serviteur de Moïse, mais pas serviteur de Dieu. Sois serviteur de ton père. Soutenez le ministère à Tata. Grâce à Nzamba Tchekati Nayo, Tindikela mo musala ya Tata. Ozoluka ko tombwama. Oko bimamba munanda kwa Tata opela moto a papier simana tango, mupepeka ke sili moto wane kuei. Keba mwana. Keba nanda kwa Tata, moi mon père m'appelait chasseur. Jusqu'à le temps est arrivé à l'objet Kene Ndena Kei. Ce qui n'a Kena qui n'a pas conseil à battre. Oyeba ni na couple bon samaritain. Yo ça na succès. Bima na yo. Na bima kate. Parce que mon père appelle ça une zélate. Nazaki kwa wandeko renye nanda kwa Tata. Biso na sepse tolobaka. Mwana. Tata tikalaka. Basal Nanzang. Josué compte ici Israël na Caleb. Parmi les 12, les 2 au baloba qui dosa la caricature. Ton côté, toi, si les ton compte à 10 au bateau cité. Zambalobi vont tourner, Bakoufwa. Josué na Caleb. Ma compte ici, mais la personne qui est appelée, c'était Josué. Dans Josué chapitre 1er, comme dans Tcholoba. Josué serviteur de Moïse parce que tu étais fidèle. Au moment où Moïse a kanga sandal, au moment où Moïse a liaka, au saloko la David a kenana naku ya Saoul. Mais Zaki na mafuta boma Saoul te mabeta kita Saoul abika. Oko boma tata mbangu mbangu. Ozana mayela okambate. David a yekoli na sema kolo. Ya Saoul indirectement. Kita ni ne big sa malade. C'était une école de formation. Ayeba roi tambula kandengeni, roi lia kandengeni. Yaya protéger tata Alexandre Zela. Mukolo azako fonda mona koleka mwana mkaza likola nzete. Josué nazo fongolo ba secret de la foi. Oh de la foi ndengeni nzamba tombola ye. De la foi sa rébellité, mon père est là. Jusqu'aujourd'hui je fais la joie de mon père. On a fongoli en parenthèse jeune serviteur. Tebana batata. Ata lobi te mutema ne soke zoki oke musikate. Josué a côté d'Israël. Namukili bamoni Josué meilleur que David et Moïse. Élie a tiré double portion. Et pas Élisée. Élisée mon ami meilleur. Il a fait 18 miracles. Mais dans la transfiguration, Pierre mis ce fongwami. À mon Josué te. Dans la transfiguration. Yaya. À mon Élisée te. Quand nous avons mis sous la présence de Christ, Amoni Moïse, Amoni Élie, Yaya Keba, Yaya Sana Makamso Kosuka, au Poussani pas Christ, Christ a dit Tala, faut la mise au fond de la pierre, au monde à Tata Nayo, pour comprendre que Tata, et Sana Makamsusu, Zamba Tetana Tata, Zamba Tetana Banate, Nangomana Joshua contre Israël à Zalagité, Nangomana Élisée a double portion à Zalagité. Mais bamoni Élie, bamoni Moïse. Et lequel Pierre, alors dit, Kolo, natonga 3 temps, il y a génération, il y a batu oyo tambula na bango, otambula na batata. Natonga moko pona yo, natonga moko pona Moïse, pe natonga moko et pona Élie. Parce que Zanzambe ya batata. Ozanzamba batata, ozanzamba banate. Mwana azagana tata te, mwana azagana nzambe te s'il vous plaît. Mwana azagana nzambe ya tata. J'ai pris le Dieu de Nkela Nimpata. J'ai pris le Dieu de Jacques Verlot, moi. J'adore le Dieu d'Adina Pala. Et j'adore le Dieu de mon père de Kouta Miguel Yessi. J'adore le Dieu de mes pères. Tata nzambe basambeli nzambe ngana osambela. Yo sambela nzambe nini? Mwana mukatelemi na chef tata sa. Aolo ba nzambe nanga pambola yo. Tu es sorcier. Nzambe na yo nanda kwa tata yo sana nzambe. Biso to bima nanda kwa tata. Metino to osambela nzambe ya ba.
na ndako tata okesembla pona mondimi nzambe na nga pambola yo papa so moni mwana bongo bengana ye ngana pe mwana lokwa bino mwana zaka na nzambe te mwana zaka na nzamba tata na ifoloba nzambe ya tata na nga apambola yo. Nakangi parenthèse. Jairus serviteur de Dieu. Christ alingi honoré ye aye akwei na makola Christ. Yoka makamu Mark alobi ma petite fille est à l'extrémité. Yaka oche loboko po abika. Abenye ma petite fille. Mais ce que na Luc au monde la Bible zoloba Luc azoloba azaika na mwana moko. Mais ye moko azoloba que ma petite fille. C'est-à-dire mwana ya mwana na daye. Koko na emelo ka sepeli singa. Nzamba za na bakoko te. Quand mwana kufi ba yebisi ye tika comportiner maître parce que mwana na osasa ni akufi. Yesu Masia na zeta yebisi ye. Batela kimia. Crois seulement. Abengi ta fille n'est pas morte. N'est pas morte ta fille. Mais pourquoi abengi ta fille? Parce que yoso benge koko. Mais ngana za na bakoko te. Ngai nzambe na zala nzamba batata na bino. Na okoma nzambe na bino. Na okita na nzamba ba génération. Na otika na kaka tata na okoma koko. Te. Tondimela nzamba mukolo kasa nuna te. Tondimela nzamba kala masala makambo sika. Tosambela nzamba elombe oyo azali kola nyonso. Abandoke na ndako wa Jairus. Yoka nga biesko awa bien aimé. Abandoke na ndako wa Jairus. Christ a respecté basali na ye. Atiki fulu wana ba besoin batu nyonso. Abandiko kena ndako wa Jairus verset 21. Azo kena ndako wa Jairus verset 22. Toujours na ndako wa Jairus nzelongo za epe mulaye epe ndauli ya ba verset. Verset 23 azo kende kaka. Verset 24 azo kende kaka. Nzoka na verset 25 ils ont un chiffre, ils ont un nombre 25. Nombre 25 ils ont un chiffre 2 na chiffre 5. Chiffre 2 ils ont une confusion et une confirmation. Chiffre 5 Yesu Masia mtamemela biso chiffre ya grâce. Donc ils ont un moisi mongo faut à trouver grâce. Donc comme il a verset 25. Bible le dit or il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme avait beaucoup de moyens. Bible le dit elle avait dépensé tout ce qu'elle a fait entre les mains de plusieurs médecins. Mais elle avait trouvé aucun soulagement. Bible s'appelle ici pas la guérison, mais même le soulagement. Cette femme-là n'a pas eu la grâce de trouver soulagement. C'est-à-dire que pendant 12 ans, et s'il a le lot, mais soulagement, n'a 2 jours malade. Moi, je suis en train de se monter. Bible dit, moi, je suis en train de souffrir dans beaucoup de médecins. Ateki bimbundi, je vois Daddy Yerli. Ateki bimbundi, ba super ateki, mbongo sili, ba compte na banque sili. Pona ko luka guérison, ba sala ba hydro ba fongole nzota bo moi s'il vous plaît. Po ba yeba l'intérieur. Et loko di neza, akota ba radio, akota we asala ba échographie, ba zo mona maladie te. Ata suite traitement, mais bien aimé, moi soana asenya kakaka. Maman za awa sero za a bozaka na basanza ozoka 2 3 4 5 jours au moni combien bozaka mal à l'aise. Mais cette femme là qui était atteinte d'une perte de sang il y a eu makile bandako bima pendant 12 ans, une année 365 jours. Moi sa souffrance, moi sa soni na miso abatu bolimbisanga avec beaucoup de respect sou ya pembe moi so na yeba ki valeur na ngote akolata ndenge nini soki na période mama ya ba pampex vie à passe. Atalaka libale les oleka voile les alaka jaune té. Voile les alaka couleur verte té. Voile les alaka couleur blanche. Alors binana makola tsangata voile ata monani. Voile ni na kolata po makile ko bebi sa voile. Mobali na ko bala nga nuit de noces ko sala ma wapi ndenge nini. Na so saigner na bo mwasi. Mwasi abandonné, déconsidéré. Femme sans valeur. Dans son parcours à moi seul, qui même parcours n'a pas humiliation. Le Dieu de mon parcours est celui de la femme en matière première. Cette femme-là avait un parcours semblable. Il y a un parcours, il y a humiliation. Donc je ne cesserai jamais de le dire. Tata Zanambongo, Bokoli Malam, mais on arrive à 12 ans. 12 ans.
Comment autonome jusqu'à aujourd'hui? Autonome. C'est-à-dire, tanga yomoko, lia yomoko, vivre yomoko. Pendant que ta mère pleurait, à son débrouiller na passe, le Dieu de mon parcours. Moi, je peux finir ça qui bongo. Pendant qu'on a eu un hôpital, balembi, bakeite, trop c'est trop na maladie. Tant que na maladie, peut avoir un zolo ba parcours na yo. Et ça parcours moko ya malheureux. Osana chemin moko ya passe na zolo ba a. Osota la âge na yo mon frère osana tout. Ne konanga jeune yo kanga. Osole c'est un moment très compliqué. On a fait ma dépense au moni pour que nous relever on de konanga mobile. On y a comme mingi na humiliation. Osalaka likolo ko fute na ndaku lelo se retrouva ko la pa ya muninga. Tam soso la na ba conditions très compliquées. Soko bibi ba mona ko mwana mobile. Soko bibi ma sœur ba mona ko mutu. Mais soki poko ekoki butu ekoki. Okomi na difficulté. Okomi na makanisi na olala wapi. Na olala na condition nini et pas na olala. Eza malamu te. Oyebi vio zo traverser tam so eza santé. Qui signe nos mérites, examine nos salités. Os ont remarqué dans mis sur votre salle semblant, mais aux a maladie moko, il y a un cessé. Quand tu restes seul, au-dedans de toi. Mon thème Manuel Senyaka, c'était le cas et le parcours de cette femme. Après quelques temps, elle a senti entre un milieu de deux jambes, elle a colle, parce que le sang est à la colle. A senti le col la colle na ba cuisse. A comme on a déjà tant na ko bima. Il faut na zonga na ke ko sokola. Moi ça passe. Mobala ko pusa na bina sefeli no za kitoko. Na bala ya lui papa. Mobala ni no bala ngai. Auto ko partager li conjugalité ko ndima. Et puis li conjugal on kaka to ko boya ko partager parce que ko musu na ko la lo moni pe na baby sidra. Moi sa propre zanga dra pe mete. Mais quand on a un bras, drapeau est la couleur à pembe, la couleur à pembe qu'on a passé. Quand on a pété, on a tombé qu'on a la passe. Moi, ça qui désespéré. Il y a Judith, moi, ça qui désespéré, ma maman. Nana ko lobelaye. Asili signon sur ça qui dans la Bible lobby. A comment que na okufa. Il y a tant monsieur sotali bozolo ah maladie ko bomanga. Problème on a ça dans ko bomanga tant na zolo ba amuté mais zo pelo moto ça la besomni. Tant on fani on a un problème on zo tungisa yo oye olobi na keme kanzamba de la foi. Zambe on a yoka kiyo. Et celui qui sont les cœurs et le rein, il a vu que tu plais. À mon aki ozolela. Ozolela. Espoir exalté. Yesu Masia Tamboli. Dans verset 21. Il y a Marc chapitre 5, verset 22. Moi, si on a souffrir. Verset 23. Moi, si on a zolela. Parcours à passe. Le col à mon parcours. Verset 24. La zone la kakabilo. On se simile l'obi. A dépenser. On se traîne de l'autre côté. Espoir exalté. Atali boute à souka. On a coûté à la munganga. Ya bien à bika. Mais li boute à repeke. Munganga. Munganga na bikite. Verset 25, chiffre 5. Échanger les solos d'Adi. Chiffre 5 et verset 25. Si la loi est venue par Moïse, selon Jean chapitre 1er, verset 17. Si la loi est venue par Moïse, loi famille lobi makila fait tanga. Loi famille lobi bino boko bimisa mutute. Loi famille lobi mutako so diplôme te na famille. Loi famille lobi mutako bongate. Loi famille lobi fo maladie héréditaire ou ça a un impact dans la famille. Loi ya balabala na bino lobi jeune moko ta ko bimisa mutu. Il faut pas ça la ba melidiamba. Ba baby ça il faut pas ça la ba jeune moko ya loyenge. Il faut pas ça la ba kuluna. Il faut pas ça la bato, il faut pas lia, il faut pas yiba. Et si ba déclarer bino na kati ya balabala na bino. Na so bisa mutu moko lelo. Soki loi ya balabala ça. Soki loi ya famille ça. Soki loi ya quartier ça. Soki loi ya commune zali. J'aimerais dire à quelqu'un à côté il y a ce qu'on appelle la grâce. Si la famille a amené la loi, mais Jésus de Nazareth nous a amené la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, métier c'était la loi. Loi médecine et émission compliquée. Loi médecine et émission et sa maladie incurable. Mais or que à côté, tant que son poussana, n'a qu'à loi, n'a compliqué, ma pute kei,
bozwekei tango azopusana ayoki son ayoki lokito ya grâce. Ce soir nazo déclarer lokito ya grâce, nazo déclarer solo ya ngolu esopanela mutu moko oyo azondima nzambe osalele ngolu wana. alobi kaka yaya azala na matière mwasi a dépensé mbongo mais atikalaki na loko moko. C'était sa matière première. Une femme à matière première azalaki na matière première, mbongo esilaki, maputa esilaki, atikalaki na matière première. Or matière première ekokutana na usine ya transformation ya bate ya production ba témoignage vie vivant. Nzambe azoluka matière première ya mutu moko na kati ya usine ya transformation, na kati ya usine ya production de témoignages favorables. Azoluka azotambola, bazolanda ye bazalika na vie de prière, bazolanda ye bazalika na ba retraite, bazolanda ye azotuna bango mutu aza na matière asate parce que usine ya production ba témoignage na yo naza awa. Je suis le rémunérateur et je suis le consommateur de la foi. Yangwana nde matière première. Foi yangwana matière première. Soki allié yango abongoli yango apesi yo solution na problème na yo. Mais batu bazolanda ye bazaki kaka na maloba. Ngai pena nazo comprendre te na ekotika na na mokili oyo nga na comprendre zo simba te ni nango na salite ni nango na salite lolenge ni na sambeli te lo sambo ni na sala yango te. Azo c'est la matière. Na pesa mon église et un problème te. Mais où est ta matière première pour la transformation? Où est ta matière première pour la transformation? Parce que le Dieu à qui nous avons reçu, Jésus-Christ de Nazareth, il s'appelle une usine de transformation, une usine de production aussi, de témoignages favorables. Moi, si on t'a comprendre, à ce pouce, ça n'a qu'à boire. Mon sili, nous se sili. Tango koma na suka jenda ndeko ba tango ngana koma na suka ne kombo na bele laka e kuka ka bangomba e pesa nga accès à kokota lelo bangombe ko bukana. Oh, il a dit si vous avez de la foi, vous direz même à cette montagne déplace-toi de là et va te jeter dans la mer. So tu te mette à l'obi au monango eko. Yep samning à cause de la foi. À cause de la foi. Bible l'obi lorsque abandiko pusana nzamba sela ko koma na suka. J'aimerais dire à quelqu'un mondo komi na suka nzamba linga ko koma na suka yango mona sundola mastane Lazare natanga pe na Bible ta place monte Yesu masia bakutana na Lazare mais baolo ba camarade nayi natangi bakutana kana Lazare na Luc chapitre 12 après la résurrection bakutana kana Jean après la résurrection chapitre 12 ne bakutana kana bafani na table na mesa et pas ya Simon nde bafanda na table na Yesu. Mais na kata parcours na mona ka ke na ndap moko azolamba Marthe kuna azolamba Maria zoka yoba na nzambe mais ye mo camarade azaka te mais babenge moninga na Yesu atali ba mari ba na foite matière première ezate asundoli ba makei batindeli oh masa na zobela Pierre aye kolo masa na zobela abino malaja Lazare et meme na kufate eza pona ke mwanzambe sani emoni sama Christ alinga tu ebisa bango moni bango nde bawana bana foite bana matière première te il faut na mema baona odeur. Lazare eko kufa mais Christ alibaki akufa te ba Yesu sudese ba bisto Suisse sango nouvelle Yesu masia salini pardon Lazare salini akufi a changé sur Yesu masia lobi Lazare lali boni kanefsa mutu moko Lazare na yo Lazare afi na yo basaka na ndeko moko mobali oya motuya ya vie na yo o somone zo simba te na me kufi te za ko lala na miso abato za ko kufa mais na miso Jésus Christ Nazareth za ko lala asoluka kaka foi soto pese matière première ako transformer ye ako songise na bomoy na lobi wa yo wana somone kufa e kufa te za ko lala yebisa muninga za ko lala oye lale la mukaka oye lale la mukaka ena na biso mutala musabiso saka nzamboyo ye kaka ne mutala musaka. Bien-aimé dans le Seigneur, à celui 4 jours si makiti matanga de Jésus salasi bakundi 4 jours bakabuli biloko laza bakabula biloko note bakabula te so matière eza bakabula te
Son matière première est ça kabulate. Bien aimé tango yé et longo liboso a tuni bango. Alors bi Marthe na maratuni bango. Alors bi yaya ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Na yebi sarabi note. Alors je suis la résurrection et la vie. Yoka bango. To yebi mukola suka ko akose kwa. Bato baka na bambongo, bato baka na biloko ba relation me bana fuate. Muto chela mutema au kufa, ozala déçu. Mbongo chela mutema ko sila, ozala déçu. La Bible dit heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. Mais maudit soit l'homme qui se confie à. Tuna ba bazaki bana bakonzi. Batata bakufa lelo batikala sans valeur. J'ai vu une femme orgueilleuse. Mobile nazaki mu continent armé. Les soldats bafanda na balabala. Et cette femme-là maltraitait les gens dans le quartier. Elle disait de n'importe quoi. Mais mon kolomoko, mobile ya kendaka. Femme mobile ba ba botoli biloko nyonso. Moi si wana zonga na mboka. Yaya nzama pamboli bino bwana yaya bwana ndeko tongwa mi bokita. Oyo so nyoko la batu lelo pona muto yo sali na famille ya na biso ndeko na biso mwasi na nga mobali na nga famille na nga to tongwama atongwama aza mutu ba passer ba kufaka ba maître ba kufaka ba juriste ba kufaka ba chef armé ba kufaka ya couche sociale no se kufaka ko penser te o bozana tongwama akotika la ka likolo wana nzambe ndem tayebi quand est-ce qu'a retiré souffle na ye yo tango zana pomoy. Confie-toi à l'Éternel. Tika kolanda kochaka confiance. Fina yo kaka ndeko na yo wana papa na yo kaka te. Yo pe ko iko bunda lokola mutu nyonso poko malokola ye. Tika otikile pe ba charge. Bien aimé yo kana chita. Cette femme lorsqu'elle a entendu ayoki kaka amonite. Bible kosite esengona mutu andimi kasina na moni te. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais ce jour-là, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle se disait en elle-même, Nana posate na yebiso, atoko ndima te kondima nanga endimisa. Wana posato yebisa ya ndima. Soki andimi yo te mema kamzamba osala na yo, na kondima na yo, e kondimisa bango. Na solu kamtazo ndima nzamba sa ne makambo sikalelo. Cette femme bien-aimée, lorsqu'elle a tout simplement entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, alors il a tiré sur la mbongo te, na tiré na liputa oteka te, na tiré na TV oteka te, na tiré na compte na banque te, mais na tiré na matière première. Alors matière nanga, ezaka kondima na simbika kondima. On a tiré ki moteme sunginga te, mais na saka kondima nanga, apusani alobi yemoko. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Abandi ko pusana. Obstacle à liboso c'était la foule. Mutakondima mona ngomba te. Mutakondima mona ba réalité te. Parce que la réalité n'est pas la vérité. La réalité c'est ce qui frappe les yeux. Mais la vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth, le consommateur de la foi. Alobi, Bible alobi, elle est allée par derrière. Soba kangelo liboso ok na nenga sima. J'ai dit à quelqu'un soba kangi sima ok na côté gauche. Soba kangi côté gauche ok na côté droite. Mais soba kangi 4 coins. Nana rappelons l'icolo bako kamate. Ton secours ne fait que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Son qui l'icolo nimi, portail ko mama. Son l'icolo nimi, yaya porte ko mama. Son l'icolo nimi yaya, visa wane ko pesama. Son l'icolo nimi, libala wane ko pesama. Son qui l'icolo nimi, vie chrétienne wane ko changer. Son l'icolo nimi, rendez-vous wana ba obenga yo. Son l'icolo nimi, visa wana passeport wana ko soa. Nyonso wana so luko ko soa. Tika mutu azondima, zambwa lokotanga na sena quartier 13. Na sa chaîne moko za lokola nga, o zala ki inutile. Ce soir, Christ a besoin de toi. Soki likolo ndimi yo, so likolo yambi yo, mabele eko tosa. Batu basala ki foule ya batu. Mais lokola azaki na matière première. Oh, le Dieu de mon parcours est celui de la femme en matière première. Azaki na matière première. Kondima mtelongi sanga. Na loba na obima na quartier 13 onde batu nyonso te babima. Na kotika la pe awa te ndenge batu musu batika la. Na tchaki fua me na saki ne loko te. C'était ma matière première.
Cette femme, elle est allée par derrière. Parce qu'elle savait que, bon, on va dire quand ça va être foule. Mais or, la foule, c'était la loi. Avant Jésus-Christ Nazareth, c'était la loi. Mais après Jésus-Christ, c'est la grâce. Nous sommes dans une période de la grâce. Nous sommes dans une saison de la grâce. Nous avons la loi de la famille. Yo posa na loi ya famille te parce que ba loi famille tika na ba koko na bino ba loi famille tika na ba chef barabala ya butu ba chef barabala ya quartier ya butu ba chef nyonso ya commune ya butu mais yo za muta moyo za muta butu te. Notre Dieu s'appelle l'étoile brillante du matin, pas de la nuit, pas de la nuit. Elle est allée par derrière lorsqu'elle avait touché, la perte de sang s'arrêta. Même si Moutoumoko, il y a eu qu'on s'arrêtait, mais il y a eu guérison. Lelo, même si de Komoko Zaa, Sokozo Ndima, au moins le coin de l'Elisayo, chacun condima, moi sa matière première. Soit moi ça qui na matière première te, alingaka simbate, et si comme bon soukaka, et si quand se soukaka, la foi c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaies ne peuvent non plus acheter. Et pas $1 et sommité. Franc suisse est sommité, franc français sommité, ceux qui franc belge, pardon, ceux qui franc CFA sommité, ma franc nyonso Afrique, ma franc suisse est sommité, livre sterling est sommité, il y a tika nabisa au foi et sombaka, et c'est qu'un franc congolais souki, c'est qu'on dit maintenant et sombelo kimia, c'est qu'on dit maintenant sombelo santé, c'est qu'on dit maintenant sombelo visa na yo, c'est qu'on dit maintenant yaya et sombelo vie chrétienne na malonga, qu'on dit maintenant sombelo kimia, qu'on dit maintenant et tombola yo, qu'on dit maintenant et kanga yaya. Yesu Massia Nazareth a consommé yango. Le Dieu de mon parcours est celui de la femme en matière première. Yewana na consommateur à foi. Tama simbi. Bible lobi la perte de sang s'arrêta. Yaoza ao. Ndeko nangoza plus na oza aux environs na ngamwa makadam. Yokanga frère na. Ndeko ça de l'autre côté. Yokanga ndeko no. Yokanga bien. Lobi to sala. Yokanga bien. Au monde vie na yo ça compliqué. Posa na foi te 1 2. Oza otilelo. Oza no na accès au kutana na Yesu Masia Nazareth. Oza no obuda makamanza. Mais na yo comme sur le col la frère na yo. So que ça na ba faux serviteur. On ne peut pas parler de faux sans pourtant qu'il y ait des vrais d'abord. Si le lot $30, il y a pirate ça la raté pour ba $, non ba ça la 30 c'est mobibate. Ce qui est meilleur thé, originalité, Satan a la pirate thé. Ce qui va causer un faux serviteur, au sala abandon ya foi au boya ko sambela. Nzambatini na yemisayo, mon frère, oso souffrir, le salut est individuel. L'eau les a yo et ça vous tabete au libakoute. Nzambalobi na yemiso ana posa na yo ce soir. Oso souffrir parce que makamuna yo otika ya mona maboko ya batu okipasu makamwa nzambe te. Frère, opesa fino par Christ, c'était ma soeur. Si le lot fino est compliqué, cette femme lorsqu'elle avait touché, la Bible dit la perte de sang s'est arrêtée, mais elle n'était pas guérie. Tant que ko kwena makola Yesu Masia Nazareth, alobi makamwa aloba te et pas un médecin. Tant que alobi a confessé, a su âme naye a sopi na makola Christ. C'est alors Christ a dit ça qui est. Femme, va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Avant alors foi sauver yo, il faut au kita. On peut ça y vie na yo. Ce qui n'a pas ça y vie na yo te. En consommer foi na ondeni. Mouton na yebi to peut ça y loko olia ndeni na lia. Ce que ça m'a bien neza ndeni. Yesu Masia za na posa ba to peut ça y foi. Basa la batu o bazuna mu amna bango ba pesier azu plaisir ya foi na bango parce que lobi pas de temps dans Hébreux chapitre 10 juste à vivre par la foi sur Nazareth. Bible lobi ayaki na mokili oyo alobi je suis venu pour des brebis perdues. Mon frère yoka ne ba mona ko kuluna wana yalinga kayo ne ba mona ko meli wana langwa ka wana alinga. Attention aux environs, surtout toi cette affaire te concerne bien mesdames les seigneurs. Au salut Moussala Mink, au Sana Mayele, mais tu n'avances pas. Parce qu'il y a un obstacle. Il y a ma loi et Kangabino. Mais il y a le Dieu, il y a un Dieu de mon parcours qui est aussi avec cette femme qui avait la matière. Poussana,
pendant que c'est bazo sunga biso Bolo Yesu ozali mosuki na ngai ozali mokonzi na ngai seyo nakobangelo kote ata bitumba eye makasi natanga na makomi esikolo baki na ngai naza motu naza mokila tebo eyana ntongo to mapekwa elombe na bazali elombe na ngara elombe moko alingaka yo asali elombe moko alingaka yo asali nazwalaka bolute ya kobenga mawana ya mokonzi nazobengoluti ya kokobranchema na fami ya bongo nazokaka mbulu ya koyeba Yesu Masiya lokola na yebi yokaya kaka ndenge oza miso okangama nazobenga yo yaya oyo comprendre koza na secours te lokola nga nazalaki na parcours mpe lokola mwasi oyo secours ya bato esungi yo te ozalaka na posa ya Yesu Masiya Nazareth ce soir nabondeli yo natelemi a lokola frère na yo et peu de la grâce que je na communique yango epai na yo na lisungi ya molimo santo pendant que bandeko basomba loyembo oyo nga nabongolele liboso nazali na ndeko te yawe ekolo sunganga na banda kolela na pusani j'ai donné ma vie en Christ depuis ce jour-là akomaka maître ya vie na ngata musingai pona kotelema liboso na yo lelo yango ndeko kopesa bongo ino mpe pai na ye na mongo ozotraverse osala mpe bando ya foi bando osambela otika mpona badeception pusana oza mpe na problème ya santé oza na problème ezotungisa yo ozwa saki na yo pusana liboso bien aimé sala mbangu ya kopesa bongo ina yo ntango osufraka yo moko ntango olelaka yo moko zwa décision loba tala nasali nyonso nazwi eloko te napesa vi nanga mpa Yesu Masiya Nazareth ndenge atambolana de la foi atambola mpe nanga yokelanga mao sala mbangu mpana loyembo ozobeta pusana mbangu alleluya c'est ça notre mission bien-aimé pusana bien-aimé pusana na attitude ya kopesa vi loba Yesu Masiya Nazareth amoni bandeko mosusu bazofungama deja nzambe apena Yesu Masiya Nazareth bino lobepesa mela biso kombo likolo makombo nyonso kombo Yesu Masiya Nazareth beso kima mardere be kima mardere kama salut. S'il vous plaît, soko telema. Nekoza na kati ya foule koza distraite. Songi balobi osonga sous après 5 ans poto moni et l'autre côté mais total après 5 ans. C'est Dieu est capable. Ya kosala opération sans cicatrice. Opération sans cicatrice. Soki awa frère témoigner awa hernie kumba soki nini dile le zongate. Dieu peut faire ça en toi aussi. Les gens n'ont pas si filo pas Christ c'était fora bogo landanga. Que le Seigneur te bénisse papa tout le monde.
Lobakolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia. Kaka ndeko na opesi vino pa Yesu Masia Nazareth te landanga na losambo. Lobakolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Nazonge pai na yo. Natambusi bomo inanga imoko. Natambusi bomo inanga ikai. Na makambo nyonso oyo omona. Na makambo nyonso oyo omona. Oyo sepelisaki motema na yo te. Oyo sepelisa motema na yo te. Namoni pasi na pasi. Namoni pasi na pasi. Natamboli partout. Natamboli partout. Nazwi lobiko te. Nazwi lobiko te. Nazwi kimia te. Nazwi kimia te. Nazwi pe esengo te. Nazwi pe esengo te. Yango nazonge pai na yo. Yango nazongi epai na yo. Nasengi olimbisa ngai. Nasengi olimbisa na mabe nyonso nasala. Na mabe nyonso nasala. Bible elobi na nga. Bible elobi na nga. Oza na porte ya motema na nga. Oza na porte ya motema na nga. Uta obanda kobeta. Uta obanda kobeta. Na mabe na nga. Na mabe na nga. Obetaka kaka. Obetaka kaka. Lelo na sosoli. Lelo na sosoli. Olobi soki na fongoli. Olobi soki na fongoli. Okokota. Okokota. Ofanda kati na nga. Ofanda kati na nga. Olia na nga elongo. Olia na nga elongo. Yango lelo. Yango lelo. Tia kombo na yo ngai Jean Paul. Ngai Jean Robert. Na fongoli motema na nga. Na fongoli motema na nga. Na ndimi koyamba yo. Na ndimi koyamba yo. Ozala mokonzi. Ozala mokonzi. Mpe mobikisi na ngai. Mpe mobikisi. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Natambwisa mabomo yo te. Natambwisa mabomo yo te. Kasi yo tambwisa bomoi na nga. Mais yo tambwisa bomo. Kino kozonga na yo. Kino kozonga. Tope kufa na nga. Tope kufa na nga. Na mokano na yo. Na mokano na yo. Pona komi ya yo. Pona komi ya yo. Koza dislete ndeko bando osambela osala abandon ya foi. Pona ba déception. Na osambela lisusu te tala ba pasteur ba basala. Tala pa ba basala ka sali na wesa ya pasteur te. Osala nzambe ozotambola mabe. Ye moko ke lifelo. Yo kota makambo na ye te sambela pona obe bateli kimia. Pota mususa bongisi na nzambe yo yebi te ozoloba ka ta musuli la ke mabe ko kita na bana pe bakoka bakoko. Mais yo soluka sali na yo lole sali pona yo moko na misala na yo. Yango yo osala ki apostasie précoce abando ya foi. Osambela lisute otika ba église. Nzambe aza na posa na yo. Landanga na losambo oyo loba kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Nazwaka décision. Nazwaka décision. Pe nazwaki bolembo. Nazwaki bolembo. Pe nazwaki bolembo. Pe nazwaki bolembo. Ya makamu na mona. Na makamu na mona. Na ona yoka. Na ona yoka. Na ba église. Na ba église. Yango na lembaka. Yango na lembaka. Soki eza misala Satana. Soki eza misala Satana. Le salut. Le salut est individuel. Est individuel. Nandimela nzamba pasteur. Nandimela nzamba pasteur. Mais nandimela pasteur te. Mais nandimela pasteur. Nandimela nzamba église. Nandimela nzamba église. Mais nandimela église te. Mais nandimela église te. Nakomaki musika. Nakomaki musika. Nazongi na makolo na yo. Nazongi na makolo na yo. Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Nasengo limbisa ngai. Nasengo limbisa ngai. Na décision nazwaka. Na décision nazwaka. Limbisa ngai. Limbisa ngai. Nazongi na makolo na yo. Nazongi na makolo na yo. Lokola mwana. Lokola mwana. Alléluia. Seconde cause on a problème ya santé. Ozana likambo tungisa yo. Nzamba lina kota délivrance ko parce que bokomi ya ye. Tomba loboko likolo bien-aimé. Protocole sécurité veillé. Loi moko te ko tika le kati na yo. La Bible dit Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Et la Bible ajoute si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les concomitantes, il y a une condamnation parmi eux. Maladie héréditaire, maladie à cœur, maladie à typhoïde, maladie à diabète, criez après moi, Jésus qui est de Nazareth. Jésus qui est de Nazareth. Le secours. Voilà. On a commis mal à l'aise. Qui peut résister devant le nom de Jésus Nazareth? Ce soir, on vit la puissance de accompagner Jésus Nazareth. On vit la puissance. Attends, l'eau dans l'esprit dans notre cœur. On t'abandonne comme un mère. On t'abandonne dans le cimetière. On t'abandonne comme un homme. On n'y a pas besoin d'ailleurs. On libère la vie d'ailleurs.
un étranger. On l'autre en Antoine, nous en Afrique. On l'autre à place de Kolela. Esprit on est là, Dakayo. Lélo. Ça m'a délivré. Papa Jean-Robert, mon père, tout ça n'a pas quitté pour la lélo. Mais ça l'a concentré. Jehovah, nous sommes mis sans âme dans le sang. Nous sommes sans âme. Il va ma réputation. Il commence à valer, il va santé. Il y a où il a un jour dans la botte. Nous sommes la salle qui s'y barate. Attends, les lignes sont bien notées. Les combinés dans les colis. La ligne va na yoki. La robe de foi là-bas. La zone de la lelo. Nous sommes là, ça va. Esprit, nous sommes là, ça va. Le local libéré là. Le salaire ma caboose, ça va poser la haute. Soto salissimo comme regretté. Et ça la caillote. La caboise dit sans zambe. Caméra dans le lot. On déclare ton silence. Priez bien, mais priez. Commence à prier, bien-aimé.
loi ya famille. Kaka ndenge ozondima ndenge osala masiko. Na age oyo okovivre vie oyo ozovivre te. Na mayele nola okozala ndenge ozala wana te. Na oyo connaissance osala okozala ndenge ozala te. Qui est à la base de ton échec? Qui est à la base de ton échec? Il y a le Dieu de la Bible qui est là. Alors ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nana semé maladie wana. Na misa batomona na malamu. Mais yo moko lela kayaya. Kamsoza na mbongo. Oyebili kamwele lisaka yo. Kamsoza na loko songolo. Oyebili kamwele lisaka yo. Mais ce soir, il y a un Dieu qui a vu Seigneur. Le Seigneur a vu. Mamoni yaya. Il a entendu, il a vu. Comment je souffrir. Et il veut te délivrer. Simba Sikawana. Somos a maladie de Zana problème au tomboli loboko. Tolitobé la montre molimo mosantu. Oye tumbaka. Tolitobé la montre molimo mosantu. Oye kataba singa balie ya famille. Oye kataba réclamation ya famille. Oye libera mutu na liburu ya kufa. Oye libera mutu batana samba. Oye libera mutu bakamana mai. Bamuaka na mai. Batapele pene ya mai. Le Saint-Esprit est là. Et le nom de Jésus de Nazareth. Bakomi mal à l'aise, bakomi mal à l'aise. Bakomi comprendre il fallait pas simba yo. Bakomi comprendre que ni lulu ezaki pona yo. Babadi quand tu vas finir tane baso bouger kuna. Tane bakomi kondi mana na konto wana. Ils ont compris que basala qui soit mabe. Basala qui soit mabe. Basala protocole veillé, basala qui soit protocole veillé. Sécurité veillé. Bien-aimé, on tombe le Bogoto Simbi. Criez après moi. L'Obakolo Yesu Masia Nazareth. Na ye na kombo na yo. Na kombo ya famille te. Ya quartier te. Ya balabala pete. Mais na ye na kombo na yo. Mutu nyonso. Oya mundisaka fina nga. Ataza ami ennemi. Nana yebaka te. Toliaka na yo. Yo nde mutu mundisaka nga. Ata tolalaka na yo. Ozala mwasi to mobali na nga. Soki yo mutu oza na base ya bitumba. Ya sante na nga. Ya musala na nga. Ya fi na nga. Lelo okozwa moto. Soki oza kota batata na nga. Soki kota ba mama na nga. Esika nyonso yosa. Ata collègue de service. Osalaka semblant. Atoza soi-disant mosala ya Nzambe. Yo nde mutu oza mpo na échec na nga. Lelo ozwa moto. Ozwa moto. Pene ozobelela nsima na nga. Moto ekopela awa. Protocole sécurité veillé. Soit kosipote nzoto na ete yeloko. Nzambe osala yo flamme de feu. Nzambe okomisa moto. Basinga nyonso ekatana. Esprit wana ya sorcellerie ya famille. Oyo ekutaka bino. Esalisaka makambo na posa na yo te. Soki osali ata mabe ekomi korefléchir après. Batia eloko etambolako na nzoto. Batia eloko etambolako na motu. Olalaka na kimia te. Ovivaka na bacondition difficile. Criez après moi. Kaka preso simbi wana. Omona loboko ya Nzambe. Moto ekokota wana. Rabasanta rabase. Resetere yosko. Rabandere base. Yebababa. Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur, je confesse Jésus-Christ, je confesse Jésus-Christ dans ta santé, je confesse Jésus-Christ dans ta vie, je confesse Jésus-Christ, tout est pour tout dans ta vie. Crie après moi, crie après moi. T'as la montre son quota, et sont localisés. La montre na maman son coma, la village natal, et sur la maman maman papa, la jeune homme son katana. Crie après moi.
azomona moto na libumu azomona moto na libumu ala libera yo miongo wana kende biproni wana kende apandisiti wana kende malade diabete wana kende nana tio na régime nana konto na régime nana tio monde tête nana tio sinisi nana tio malade wana ala kende malade maladie misu nana zoli kape miso nana basole kabona miso famille na maladie misu crier pour la deuxième fois Yes, mon père. namona bato baza na maladie minu me héréditaire. Oh, les autres, les générations. Nana maso compliqué gorge na yo. Nani. Autwa, pekomone nani. Nana mosa kata na famille na bino balobi ligne na tie moto akoleka te c'est cette ligne batina bino balimite yango nyonso osalaka obandaka bien mokoma na suka te ata likambo ebandi bien fo suka te ata mwana mpunda oyo azwaka sekura yesu masiya nazarete akotaki na jérusalem na gloire krista ni ata maputa te me ye atambola likolo ya maputa yesu masiya akokotio na gloire oyo ezalini renommé éclatante elingo salama sikoyo papa Jean Robert wana tobela nzambe wa mata likolo mpunda aokomisa mpunda nazokotio na nkembo yesu masiya nazarete oto invoke ye etobelele awa yaya master vs omona lokola eloko etambola ko na nzoto omona lokola eloko ekangamba yo na gorge osantaka bopression moko soko olali osantaka bien aimé baobsession ya un esprit agisaka au-dedans de toi un esprit ya obsession oyo soki asali kati na yo okomi obsédé okomi osala makambo oyo osepelaka osala te yango oregretaka ngo sikoyo okrie pour la dernière fois kombo yesu masiya nazarete tona nguya ntina lifelo kombo oso otangi bademo bazolenga balibere bandoki ya famille bazolibere barelation nyonso négative ezozala libere yango elikosala mayaya bisotokobaloboko likolo tomaka metro s'il vous plaît elikosala mozosusa awa nzamba lokalizo na suka awa crie après moi crie après moi crie après moi crie après moi jésus fils de Nazareth. Gérez bandeko malamu s'il vous plaît. Yoka sikolo. Fokola maboko batela kimia. Yes, fokola maboko mibale. Gardez titine osalamu. Nzambe lokalizo ka le verset salé. Fokola maboko. Siko esa yote. Yes. Ezaka nde molimo mosamba. Molimo mosamba. Alinga sana ba soupir inexprimable. Yes. Mupepe moko ko souffler en pepe. Eko piccolo sikoza. Eko piccolo. Tous les mouvements contre la combat spirituel. Yes. Voilà. Nous sommes au crier. Yes. Ça m'a visité. Nous sommes perdus qui fit des prières. Voilà. Puissance pour simbier. Ils ont simbaye. Ma casse à ce qu'ils ont son. Ils ont son. Perdus qui battent à mon livre mon sang. Yes. T'en es à sauter. T'en es à sauter. T'en es à sauter là. Ils ont salam. Oh. T'en as son ça m'a cabo. Yo ça qui leader la famille dans ma camo yé va prier. Yes. Ya ko sambe la bien pour famille ça la sauver. Nana comme ça on a bon lembu. Yo ba no so ba vision. Obanoso banoto meloto loti okangalisuté. Zamazo songisa. Empêcher au monde à te secret mon ténèbres. Ozaki na fa audible bando yo kana lito. Le loba kanga yo zaki na biso so mon visualisation. Obanda ko vivre la révélation. Mais nana kanga yango. Que le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu. On appelle ça makabo mon livre. Allez, reçois maintenant la grâce. Reçois les dons du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. Sois guéri. Tandis que la gloire de Nzambe ezokitele. Azomona gloire de Nzambe ezokita. Nkembo ya Nzambe ezokita. Shekina na Nzambe ezosopana. Différentes grâces ezokita. Voilà. Taranere salam.
Talanere salam. Allez, reçois. Allez, sois guéri des tomates. Talanere a sauté. Talanere salam. Yes. Merci Papa Jean-Robert. Yasokolo Bankolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Merci pour la soirée à Liboso. Merci pour la soirée à Liboso. Nasuki Samina Ondima. Nasuki Samina Kondima. Dengeli Lobano Elobi. Negeli Lobana Elobi. Sobani Musala. Sobani Musala. Okomisati Nasuka. Komisali Lobi. Obakisi Koloba. Obakisi Koloba. Okomaka Nasuka te. Okomaka Nasuka te. Mesuke leke bande. Mesuke leke bande. O salelinga lelo. O salelinga lelo. Nandimi Nasuka. Nandimi Nasuka. Okutana nga autrement que autrefois. Okutana nga autrement que autrefois. Père, je te rends les actions de grâce. Mon âme ne soit contribué à Moussala, on est près ou de loin. Obanabana CFC, ma Cambia CFC, ma papa, ma maman, ma soeur, ma service, tout ma département, Nyon sur la salle qui Moussalo. Nzamba Lona, Yesu Masia Nazareth, le Dieu de mon père. Le coup d'Abigel Yessi. Mon abandon. Mon abandon, Nyon sur, de près ou de loin, étranger. On va porter qui Moussalo dans mon thème. Dans le premier jour, il faut continuer dans vos précisions. On a aussi lobby au confond de Banguna na Bango. Ce qui n'a pas reconnaissant au Yomzan, au Monaka là où moi je ne vois pas. Mon âme, on a tous serviteurs de Dieu. On a tout enfant de Dieu pour qu'il t'envoie à cœur, à Samuel qui ton amour. C'est Netika, Moko Namoko Apuka, Oya Loni. Je bénis tous les techniciens, Seigneur. Tout la question de l'isogénité. La service de Salami, l'objet de sur le Congo. Na Congo na yo moko. O epesa mela biso poto sambela na elonga. Congo ya kondima na biso ya makasi na biso pe ya parcours. Congo na Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya pomo. Poto sambela ki na kondima lokola peuple moko tolobi. Amen. Merci beaucoup. Oyebi ndenge tosalaka. Et là, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Merci Église Mobiba. Toute l'assemblée là où nous sommes. Merci pour Boninga. Parce que on transformer, on produire un témoignage. Mayela minga nga suka na koma komela kiss ata lelo na contre un témoignage à sika fina nga changer bitumbeleki banda ko sambela na kombo na Yesu Masia Nazareth. Priez bien aimé. Bondela bien aimé. Kolo Yesu ozali mosungi nanga. Biso bako tozongolu te na parcours ya kobota mabana bakonzi. Tozongolu te ya kozala mutu na gouvernement. Tozongolu te ya kozala mutu ata na bureau quartier. Mais tozongaka ngolu ya koyeba Yesu Masia Nazareth. Panalo yembo so bisanzam. Nazana mutu te po bwa kanga na mai.